de l'écriture. Maman Moro TV VIP international, la reine mère, maman Mokonzi, yo boya yena yo nani. Na banda époque ya Kasavu Butoyeti na Fati Beton. Voilà. Bino mosala nini. Obo boya belle vie. Qui est vraiment kitoko makasi famille bota mobiliser na ebisa yo film uti kosi la dessert faire uti kosi là et c'est vraiment avec plaisir et tiki batu na ba posa babike fallait comme rana ba 12e ndenge nini comme sute mata ndenge nini madame Belinda tiki yango na se o e kamsinga na mama na biso Brésil basalo sirija munoko. Oso munoko lokola ngulu. La papa mabedo kasi munoko ekomo lokola kashi push. Yena kiti bo finga batu. Yaya. Mutu a poussé na vie na peut-être na clasher sur c'est Zuma. Zuma, yo za mwana mobali, oza mukolo, oza papa na bana 50. Oza solution bana na yo te Zuma. Avancez. Zuma, est-ce que aussi d'ici ko bimana ya gola? Ba comment? Non luba. Parce que Zuma koma choko tina mutu yangane komo bota cancer. Zuma ko luka solution vina ono muté. Zuma koko luka solution te bambula makasi yango novembre betaka bambula makasi. Na mamoi. Mama zo la place moko na bangolo. Zuma okoki ko luka solution pona mama na oto zo yaka pona ba polémique ya buzoba. Ah non, vous êtes comment vous? Vous avez Sony, surprise, vous avez maman na bino, vous avez une icône, vous avez la TV combien là-bas $1. Donc biso na mbongo soki to swana et toucher ba quantité. Voilà. Donc biso Zuma. Traiter cancer et ça na mutu. Zuma. Aussi ici na tendresse. Po bino le bo simba na bino na bino. Voilà. Ngelo na kokolo bana bango kaka. Ya malamu ezaka bopona nzela bien. Bopona ya bino nzela mafinga te, bopona ya bino place moto bafinga na bato et puis au moins bango kuna ba dédicacer bango te. Beaucoup plus biso nya tout ça vraiment chemin moko bien. O to sana madame Belle. Longa na senga kaka premier épisode na biso kota lobby. Le deuxième épisode na biso de kota donc to consommer film na biso vraiment to consommer to zala jamais dessus. Avancez. Zuma. Na ebisi da bolokoko. Papa na bango na osele 36 émissions successives. Il faut silisa nanu chercher tatano ya nyongo. Kende ko bonko futa nyongo chercher ya tata futa na libulu. Apo yo ko bala ngai. Tala yo mwa mwasura munoko ezo yeba na te. Moi si munoko munoko nezo yeba na te za munoko ndenge nini nabite yo na mamo international boza ligne moko boza famille moko to ndenge nini. Ah bon? Endroit yeba ngota surprise na olinga na salo soki déjà na annonce on na TV ya surprise te. Voilà. Ozo mona fo mona ka baza batu mo baza sans réflexion baza na bato ba ko pesa bango ba idée te. Biso soto bito sala madame Belle surprise tokoya nango na TVT. Ma zo soin ndako mama na yo. Mama no bambula makasi zo beta akola azola na manga na monganza. Mama zo la na bisongo nini libongo. Mama zo la na malangwa. Mama bagaye. Eza mama na yo te. Vino mobimba. N'embite na chona classe nini. Zuma yo zo traiter ngai na muta pema. Film na bela na obala. Mama yanga ya makambo aya minene. Ono lobono likamba so. Ndeboye. Bati bebe zo tourner kaka 4 films na bela. So na tourner 4 films na bela bo cha mutuna mino gati bia bali. Zuma ojua kutu 2 films ya pamba ka ya mbolo. Ok, non, c'est une facture. Banda peut te benga non na bela. Banda zo facture à moi c'est comme un papier mouchoir.
akufi koseli musicien bato zemi ngako ya te olokoko kende futa cercueil nyongo tata esika bakunda tata babwaki tata na nécropole baboke libanda barécupéré cercueil bulu ya nyongo bakaka libanda wana veste pe bebebi kende koleta papa bilamba mususu oluka libulu mpo nga na kosekwisa tata na yo problème nini susunete makasi problème nini susunete mbakuna lobi yende tozwaka baactualité pa na ye koto famille libota tozala na baactualité te tozwaka nde actualité pa na ye tozelaka ye eleka na émission bongo biso mpe toleka po tosalela yango émission elo baesira zuba obaise naye elo mona oloba ngaso na azuma na olela koko ngai te mutu na ntinda abelaka sala yo ngai te ntango yo ozoya estce famille na yo bayebi ke yo bandinga lisusu famille eyebi te S'abonner na yo et consommer information ndenge esengeli. Ya biso na bino 24 heures ya information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele. Voilà, abonnez-vous massivement sur nos chaînes Monasuka, la famille Libota ainsi qu'à GU Télévision. Mesdames et messieurs, bienvenue sur notre émission, votre émission qui est présentée par votre humble présentatrice Siana la Cléopâtre, Monasuka Bassouni, entre Madi. Voilà, mesdames et messieurs, aujourd'hui je suis là avec Bianca Zanga Monasuka, ya famille Libota, Ndekana Mesana Koloba, Monasuka, puis Monasuka, et Zalaka vraiment, waouh, et Salaka, qui toko makasi, voilà, Nakoki, Kopé Saint-Germain. Invité na ngai maloba 100% na pesa bambote na ba oyo balingaka biso mingi na ba oyo bazalaka wana pona ko soutenir sauf na ba partage na ba commentaire ainsi que na ba like et ça la vraiment kitoko makasi bino pe onani bo s'abonner te bo s'abonner massivement ceux qui s'abonner okeka mpandi wana cloche eza wana oyo tobengaka na lingala ngonga eza wana oke ofini kaka na ngonga wana à chaque fois ba élément ekokota na kati ya ba chaîne na biso ekokomela na téléphone lokola notification. Merci beaucoup à la maman chérie, maman Claudine Bokatola, maman José Loussadis ou maman Chantal Mukendi. Voilà, et pourquoi pas à mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, les soleils, les bijoutiers qui les Serge Vita, les bijoutiers là je vois Béni Sanga la mobile la taille na taille ya Jésus. Voilà, boni basango ya DG Serge c'est celui Ndanda mémoire d'un éléphant vraiment ça la rakito comme kasi. Voilà mon DG Fabi Metal balobi Yannick Bolunza vraiment ba mote na yo ya ngo wana Montréal sokoza même langage nanga obenda biso vraiment plat d'ensemble et ça la kitoko makasi. Bonjour Bianca Zanga. Bonjour, bonjour Chacha, bonjour Monasuka. Et ça va bien comme Monasuka Bastongi, voilà. En tout cas, merci beaucoup na ba mélomane surtout ba lingara biso peto lingara bino en tout cas to consommer film na biso sikada se kota kiwana donc nous avons le premier épisode de Kota Otala. Film na biso vraiment cause à la dessus. Merci beaucoup na mon Poutine de l'écriture. Maman Moro TV VIP international, la reine mère, maman Mokonzi. Yo boya ye na yo nani na banda époque ya Kasavu Butoyeti na Fati Beton. Voilà.
bino bosala nini po boboya belle vie. Oh là 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 là. Merci beaucoup na famille Bota Mobimba. Là je vois Dongolé Sanzamba vers ça. C'est merci à toi. Odette Lesa maman na Lesilune. Merci à Niki Lesa Mifi Lesa Motema ya papi. Merci à Majos Lesa. Merci à Dodo Lesa. Merci beaucoup à Ya Richard Lesa. Merci à Irène Kialuta Motema Richard. Nadine Kialuta, Jocelyne Kialuta, Karine Zanga. Merci beaucoup à Patricia Branco. Un grand merci aussi à le roi célèbre Christian Ngoma, Jean César Moko, Adage Olubanja de Turquie, Luanda, Turquie, Paris, et puis Roseming Azali. Bibi Chumussomba, il coupe pas décoration. Mamie t'a dit na de moi-même, et na oué le long na moto. Mamie t'a dit na de moi-même, Maman Sakina, la grande H. Un grand merci aussi à la maman chérie. Merci à maman José Lusadissou, maman Claudine Bokatola, maman Chantal Moukendi. Un grand merci aussi à maman Aniba Siper, maman Aningo Yamputu. Merci à maman Ewin. Merci aussi à maman Gina Mabiala. Un grand merci à Nanou Lungengo et pourquoi pas Pierrette. Il y a vraiment la famille Bota Mobimba. Et merci beaucoup à Mireille Madimba. So na bosanité vraiment ce que ça yango wana oyebsanga Mireille Madimba ya ope yango wana bango baza famille Bota bango baza belle vie ou rien. Voilà. En tout cas famille Bota merci na Exode Miké Boaza derrière la caméra. Merci vraiment. Merci beaucoup. Question et puis bien. Voilà, merci beaucoup à toi aussi Bianca Zanga et pourquoi pas à la matriarche Belinda Kandi. Maman Moroté, à Rai Goshi, babi côté kuna vraiment côté écriture. Tout ce qui est là moi est bon. Et à table le bara na bino na soni mais na kata motema webi na bino qui a sa mère supérieure. Voilà, Bianca Zanga filme déjà et Zawana filme zo qui est vraiment kitoko makasi famille Bota mobilisé na bisayo film aussi la dessert aussi là et c'est vraiment avec plaisir et tiki batu na ba posa babike fallait comme na ba 12e ndenge nini comme sose mata ndenge nini madame Belinda tiki yango na se o e kamsinga na mama na biso bisinga ke chacha mais film nga mais ça na ko kende ba 12 ba 12 épisodes o na monyango. Et si les boy ndenge nini wana maman na biso ya wana vraiment ça maman biso ndem tatuna kinga bongo. Voilà. Pardon pour excuser en tout cas bobangate deuxième saison ya film ezali deuxième saison nango et ya bozala jamais déci boyoka groupe là soit tokoye ba Pierrot na Gesho baza ba escroc là soit Davina na Linda ba comprendre que bato bazoya pa na bango baza be mibalo bazolinga ba bana bango baza miyibi bayeka beaucoup plus na bien oh maman na bango milo na papa na bango batikeli bango. En tout cas film wana deux sœurs rivales vraiment. En tout cas, bravo Poutine. Voilà. Parce que la question force à belle vie. Tu bêtis 3 millions de cas. Eh bon, exo. 3 millions de cas. Donc, en tout cas, félicitations à Bélar Mobimba. Et puis, félicitations à Barter qui va jouer. Et puis, félicitations à Bonnet Nabiso. Nous surtout au soutenir Madame Belle. Voilà, merci beaucoup bien Zanga. Tout le monde déjà filmé. Il y a Sika et ça on a déjà. Ils ont déjà dans la carte. Il y a Belle Vie TV, voilà, et Zawana, et Zo qui est vraiment malin. Mais concerne une autre copie, ça n'a pas de quoi. Bazala la famille, libotate, mais balingara Belle Vie Kandi. Voilà. Nous on a kokolo banabango kaka. Ya malamu ezaka bopona nzela bien. Bopona bino nzela mafinga te, bopona bino place moto bafinga bato et puis au moins bango kuna ba dédicacer bango te. Beaucoup plus bisonia tout ça là vraiment chemin moko bien. Oh tozana madame Belle. Velo nga no senga kaka premier épisode na biso kota lobby. Le deuxième épisode na biso de kota donc to consommer film na biso vraiment to consommer to zala jamais dessus. Au moins la film ils en a né bandé vraiment to ko simba na vraiment te pour consommer film na biso bozala jamais dessus voilà. Voilà, félicitations à papa Lia, félicitations à maman Kalunga vraiment talakaka madame Belvi Kandi oyebi la katika wana voilà bien kazanga problème nini susunet makasi problème ni susunet tumba kuna lobi yende tozwaka ba actualité pa na ye pour que famille Bota tozala na ba actualité te tozwaka nde actualité pa na ye tozela ya le kana émission bongo biso peto le kapoto sela yango émission. Hello, bah, c'est raison. On va essayer d'aller.
elo mona oloba ngaso na zuma na olela si ngaso na mwasa zuma to na leki ya zuma na olela pona comportement ya nanga zuma faut ka soni zuma il faut ta la carrière à vie na yo ovandi mabomi tala nswa boy na mutu mona koyo finga batute obika zuma zaka mwindo si na loba na mitete zuma koma choko tina mutu yangane koma bota cancer zuma koluka solution vina ono nute zuma koluka solution te bambula makasi yango novembre betaka bambula makasi na mamoi mama zola la place moko na bangolo zuma okoki koluka solution pona mama na oto zoyaka pona ba polémique ya buzoba. En plus, pourquoi Babiloko Zuma yaka nango et ça va président Marté. Et ça va président Bayana biso ba Pierre Ndomba cité. Omona totali ba coach d'Acosta te ba tonton Vinité et ça ka beaucoup plus Zuma. Voilà. Zuma Babiloko ezaka ya bana basi ezaka bana mibali te. Ozomona mobali ya solo akoki kozala muta blabla te. Et ça comportement moi mobilité zuma yo na ba moura différence zate plutôt oza ko se comporter c'est comme son de mutu moko bodo na vino mobimba n'habite na chona classe nini zuma yo zo traiter ngai na muta pema oh bien kana ko tukuna kuna te OK avancer obiso na vandu na oyo kelo souci zuma obi ngai na vie na ngai bana mibalo na fingi na vina ngeza ka bango mana botami na bandeko mibali ebele lebo respecter ba mibali mais moto a pousser nga na vina nga peut-être na clasher sur ce Zuma yo za mwana mobali oza mukolo oza papa na bana 50 oza solution bana na yo te Zuma avancer Zuma okoki koluka loko musosa na vite okolesa bana poso na fufu elala Zuma mukoni lokomi na bana supermarché ba melata yaou ozo na TV Zuma ndeye muto bonga Zuma yo bonga te Zuma yebisanga loko na malonga oyo sa na vie. Aza na orphelinat bien ka. Yo. Chacha. Orphelinat yete. Ya, je m'excuse na retirango. Chacha. Na lobi na nga kaka. Yo sa na poto. On se confie ngai ndene loko na yo. Elandela siko wana babiloko wana to batinda ka ya orphelinat so to to batinda yango Zuma na tabana avancer. Zuma. Na yebisi da bolokoko papa na bango na osele 36 émissions successives il faut silisa nanu cercle ya tatano ya niongo kende kofuta niongo cercle ya tata futa na libulu apo yo koloba na ngai tala yo mumwa mwasi na munoko ezoyebana te mwasi munoko munoko nezo yebana te eza munoko ndenge nini nabite yo na mamo international boza ligne moko boza famille moko to ndenge nini ah bon avancer osomona mais boya na TV ko finga bato mon babiloko yo madame Belleville aboyi osomona très bien mais siko na olobela bango poto za biso na biso bambolo to biso na biso bambolo soki to oswana et toucher ba quantité voilà donc to biso na biso Zuma traiter cancer et ça na mutu ndebo docteur Mogijo abongiso tentire makambu bolokoko kende Brésil basalo chirurgien munoko mosoza munoko lokola ngulu olela papa mabedo kasi munoko ekomo a lokola kashi couche oye na kiti bofinga batu yaya est-ce que omitali carrière na yo bozana mpona ofinga ka batu carrière na bino botonga ngo kana mafinga ngana okela Zuma mawa Zuma za na taille ya ba responsable makasi yango moni madame Sila mwa pi ata de tableau ezate akalika a rejouer nini
mazuwa kuna kote mswa na yoka émission moi alobaki abike papa Serge akoko jouer na yete aza na niveau te ba yambe kutu ba joueur mona bela yambe daso 3 fois yango na bela azo jouer ye madame Sila apesa ke rôle te parce que aza incapable aloba nini Zuma zwa soin ndako mama na yo mama no bambula makasi zo beta akola azola na manga na monganza mama zola na nini oyo na mbisongo nini libongo mama zola na malangwa mama magaye okokozwa soin mama na yo te koko ngai te mutu na tinda abelaka sala yo ngai te aku yo ozoya estce famille na yo bayebi ke yo bandinga lisusu famille eyebi te mama naza no 36 émissions successives naza na posa succès bamonaka bolokoko azongi nga na kozongisa yo ate susu nini parce bazaki na Zuma bato batraite nga babinga bela asthme Zuma babinga bakasenga na mais na yo kati pe babike bamonaki yo na hôtel kuna na Algérie na Probetox ya biloko bon vraiment wana ya ko ridiculiser nga ya géraza na mwasi na na bana na na voilà ozomona mais tant yo zoya ko vanda polo bananga o sali personnalité na ngai nga na nga femme mariée te muta mariée za bino ba Zuma, est-ce que aussi d'ici ko bimana ya gola? Bakoma. Zuma, aussi d'ici na tendresse. Ko bino le bo simba na simba na bino na bino. Mais parler na bino. Bisi bino ka bongo bino mibali. Voilà. Koloko botina musicien à 3e division. Okondo aussi la maté. Président Rego la tali habitala muto abebisi jet set. Que c'est Sili. Ndumo banina musicien 1e division, yetina musicien 3e division. Okoka solution te tata moi no Romeya Sente akufi. Kosele musicien batu zemi. Mama. Ngako yate. Koloko keno futa cercle nyongwa tata esika bakunda tata babuaki tata na nécropole baboke libanda ba récupérer cercle kulu ya nyongo bakaka libanda wana vesta pepe baby kende kolata papa bilamba mususu luka libulu konga na kosepisa tata na yo biloko vraiment on a sécaté voilà bien quand on a pas lobike anniversaire na bango za to moni bongo ba beleli ya lobike jusqu'à maintenant baza na 15 captures déjà baza nango bazoti $1 15 captures ya bango et que ça la lokwa ya bisote ya biso koto to louer na ba musicien ba ya kopesa cadeau ya kopesa mais bango kuna et vous allez vraiment surprise par là okoki kolobani ozomona kate ke baza bakizengi baka bazoba eloko déjà otoloba surprise voilà. Et c'est le mot endroit où il y a surprise na olinga na salo soki déjà na annoncer on a TV sur surprise té voilà ozomona faut mona ka baza batu mo baza sans réflexion baza na bato ba ko pesa bango ba idée té biso soto bito sala madame Belvi surprise tokoya nango na TV té bato ba ozala ka surprise mbala moko ba mona na TV salami tokoyo beta tolo té bo pesa ba $1 bato États-Unis bato Canada Suisse France Hollande tina nango nini ce peut opacité abino bokabaka te ibosa bata modèle ni ngaso na mama bango no so asusu ngo te parce que bo ridiculiser nga eloko bino bolinga bosala tombola sar na bino bakoya nango na TVT et même bosala groupe moko WhatsApp voilà bosolo li on a kata groupe na bino WhatsApp bosolo li normalement et c'est li entre bino na kata groupe WhatsApp mais bino bosolo nango na kata TV pour tout le monde mutu nyo doit comprendre que bino ne bato ah non vous êtes comment vous bosa bata Sony surprise bosa maman na bino o bosa benga icône bosa nango na TV ko bela ba $1 za mabete so déjà tous à 100 personnes c'est beaucoup. Osomona mais bolukela ngo groupe WhatsApp. OK. Bolukela ngo groupe mo bozali groupe mo ya WhatsApp mo bandi ko senga ba mbongo mais bino bozo yango na TV nini boye $1 Rien nous kata ballon otoni.
na comprendre te. Yebisanga non. Bakomi okata ballon. Okata ballon tina surprise. Avancez. Tozo yeba te. Ndeti ngabo na vandi. Obeta madame Belva zongo te. Akobenga rien. Alors il y a na moni surprise na bosa bobela ba $1. On bongo na koki chango na saki na. Voilà. Zwango. Madame Belvi. Parce que déjà tant biso to mona na valeur na biso na mokini na République démocratique na biso ya famille Libota. To mona première dame na biso Belva telemi wana. Voilà. Na mokili na biso famille Libota. To ko senga la première dame na biso mbongo tozobela ba $1. Amen. Yango moni boza na kana sa belle vie. Boza na inspiration te. Yango bozo dépendra toujours kaka na ba idéologie ya belle vie. Yango Linda regretté abi pendant tout ce temps. Carrière na leki ka boye na leki inaperçu. Yo baté na télé maka wapi. Bon leki c'est lui mwana ba tout temps. Voilà. Kachibi alobi ba na pesi binoka mois boza na tourner ka 3 films na bela na obala. Mama yanga ya makambo ya minene ono lobono likamba so ndeboye Kachibi azo tourner kaka 4 films na bela so ka tourner 4 films na bela bocha mutuna mino Kachibi abali zuma ojua kutu 2 films ya pamba ka ya mbolombolo ok non senga facture bana pe to benga na bela bano zo facture à moi c'est comme papier mouchoir ata lisanga ata boucha ki sangala oyo nano présentant na famille te moyen te vo bimbe titolo nga tonton Zuma ma peka solo mama na ozo kata soni te mobali mukolo tata mukolo mbeti yo bongo malanda ngulu senga mama mbeli yango eleki nini eleki mbeli voilà. Mesdames et messieurs, on est toujours là avec Bianca Zanga. Mon Soukaya. Famille Libota, tous continuer avec Bianca. Vraiment, moi, pose et ça, vraiment. Kitoko, Makas Bianca, na Zongelio, Kotope, Tomoni Bongo, na Internet. Sinon, vraiment, tout ça, Mimi Naka, c'est Internet. Tomoni Bongo, Moutumoka, Bimika, Bena Poissa, Abandi, Maman Koloba, Mabé, Madame Belvi Kandi, Lekia Yaya, Bandi, Maman Koloba, Mabé, Madame Belvi Kandi, Alobi, qui est là, vraiment, énervé, qui t'aime, et là, télémisé, qui a su qu'il y a Moutou, Alobi, azolo bayango pour Madame Belvi Kandi aya soki aye akobima na 4 vérités to yebité depuis que banda ko ba vérité et bima kaka te par là okoki ko ba chacha omoni biso na famille Libote loko asika izate voilà et loko bakoyo ke la Belvi soni dasi ba yokango voilà na habité na 4 vérités ba ko bakisa susu nini voilà po ya soni kuta mabeda ya botreta ye Molambi Kwanga lesbienne basakani na Kimpese mwasa Sudiata mwasa ya Bobo mwasa Omari mwasa Mutubo botreta ye vraiment donc kona na biso bomona elo côté lipapa 4 vérités ni suboya nango bolobane mwasa via boaso ne loko asika bokoya nango te pa Madame Belvi ezate oyo kosa Madame Belvi so na tambo atia sakibo ezate tozela bino boya nango po bo comprendre que ta boye bandi koloba bomona mutu ngo azo vimbaka bana bomana fini bana 2015 si lelo Sunzuku Toluka azaka na bino bo ya osala ngo loko bunda azana bango ka bongo voilà bango ka na nzoto boye yo ya to luka na kaka Sunzuku Toluka et yebo basa bango vandi wana po bebisa oko panzanga masa oko bebisa réputation nga bien voilà ya na bolobi te bokolo ba bien ya zakaka Sunzuku Toluka Madame Belvi Poutine de l'écriture voilà le pasikezate obile boya nango olengisa ye amen ya pona Poutine voilà ya na lo bana yo pona Poutine po ne da boloba il fallait ça la soni et ça la soni masa Madame à quelqu'un. Voilà. Au traité lesbienne mais ba cheka na ndako. Amen. Ben vous allez colopete. Vous a zozote. Voilà. Une boya na nini obisto sur le blanc. Mwana suka. Ozongi susu na l'époque.
likambo le blanc pe suto sur le ngota ata mwanda ba somba uniforme hein si comment ya matanga Bellevue bino mofinga lesbienne azali biso loko tozo reconnaître maman vie a sa valeur maman vie a sa icône ozomona aussi longtemps madame Bellevue azakana ba respect pa madame Via biso ba kokwa Via photos na fierté Via mais le automoni le qui n'a pas sali sortie médiatique mutamatala na yaya mutamatala na yaya parce ko ya nango ezate soko betaka madame Bellevue mbata na 2006 yibaka na 2024 oyo wana monopole te o mekate ozomona soka lalaka na ndako na bino aliaka biloko na bino kwa vanda pa na bino lelo azepa na ye oza na droit ta kutu te ya kochata ya koloba ya kofinga ya koloba eza logique loba na yo mais obeta nde oza suna makasi wana te parce que ozata na temps okoma place ya zate okoma te ceinture eza mundir batelemi Tadinga la pazawana, Yam Siam bazana, Prince Luam bazana, Bob Mole bazana, Jerry Kobetok sazawana, Teka zawana, Migra zawana. Voilà. Oyepe na biso moba basipe totemi tozawa. Yana solaza, Plasma zawana, Pamela Matonda zawana, Jemima Ibela zawana, Mluba zawana, Samiga Amba zawana, Tricia zawana. Voilà. Otelema obana ndeni. Sarato la zana deme nyenga zawana. Otelema wana okomate. Okomate. Ozomona okokomate. Fingano madame Bellevue doit répondre à yo azate parce que pour ya sika oh ya nango et ya suntu kutoluka liaka amelaka azo vivre a rouler la mutuka a koma toujours aza Poutine wana masoka ziona se a fi Bellevue zanani expliquer bingalinga tamto sala boy ozume comment et sala kitoko makasi fine maboyeko fina suka Bellevue zanani wanani ozomona moi ça ça aya ni loko asika te to aya nango eza monotonie na bato monika bato ba mona ngo est grave ba mona ngo étrange ezaka ba kwiti bango ni bako mona ngo ezelo mo ya grave ezelo mo so ne pona biso famille bota na mokili na biso na République démocratique ya famille bota notre présidente c'est Belinda Kandi la reine mère, VIP internationale, maman Mokondi, muta tike chrétien na défaut, tout ça en écriture. Ya boye, mais côté kuna peton lobi ke to soit na écriture vraiment idée moko elinga la mutuna bimisango kaka ba lobi ke kuna Jean 10 koto e kanga ki e kangi biso koto ba lobi ke ezaki pona biso e kangi biso. Ya e kanga biso net ne loni. Ba kangi biso ne loni. On est ensemble. Biso tout aux même morale. Bah, le kanga biso te film ni. Pas la rétroviseur. Obi ke ba jouer ça ki mutu ana kuna. Est-ce que oyoki ata mwan ba normali moko? Ata mukie. Mais biso linda lo biso ko sakani fimbu. Fimbu lindo za mwana mabe. Linda lo ba place nyot na leka na beti bango chicote. Poutine de l'écriture. Toromemo na chipo Bellevue. Kiri. Tikiri tokolongola bilamba mukwa tozaka boy. Tokolongola totombe siko Bellevue na chipo. Tokolongola bilamba. Tiri Poutine. Outa wapi? Belinda Kandi. Voilà ça mouvement ezomonana ayebe écriture ezomonana ayebe écriture la population ganga Chido Poutine beta toro bela beta ya wasikona martyr bato wase wasikwa kangie anglais akata Yuko! C'est la fin du match. Poutine est la critique. Bellevue télévision. Maman la gaye. Una go famille bota. La biso awa, ceux qui osent s'attendre que na so na rien na so le bito ya so la TV poto to so na lisusu. Voilà. To yebite ya bukolo pekisa baleki ba oswana. Sala encadrement famille.
ya tant yo zo fongola sous la porte d'entrée ozo pesa biso matière est-ce que que matière à famille za libanda ce que biso to bona biso ko ya na matière à famille panza kaka silama ya panza kaka autant yo ya ko simba ponga bi biso beta ko to ya yana filma oui c'est bona biso to kota likamba famille na bino to boy biso to na poso kota makamba famille na bino te bo sila malo yo pe sila mana munoko no na komba belle vie ya so yo kite biso mikoto yaka na shido oko sambwa ya yo ne mto zoya biso ko to tanso ba innocente. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici qu'on va prendre fin de notre tranche d'aujourd'hui. Merci beaucoup à tous ceux qui nous ont suivis des débuts jusqu'à la fin de notre tranche à travers notre émission, votre émission qui était présentée par votre humble présentatrice Chanceuse Siana, la Cléopâtre, mon autrement dit IGF, avec mon invité Bianca Zanga, mon asukaya, famille Libo Tandeka, la Messana Koloba, mon asuka, puis mon asuka, et c'est là qu'à waouh, je pense que Essika Bozali, qui déjà, puis voilà. Merci beaucoup à maman et à famille Libota, merci beaucoup madame Belleville Candy, vraiment que Dieu vous bénisse. Nzambe alongola ba 5 ans et pas ba nyonso baba kiselango vraiment yo okende na âge ya Sarah vraiment pour na toujours ba internaute vraiment ba mélomane ya famille Libota to continuer toujours na ko lia bilé ya kitoko makasi o ekomamaka na maboko na yo moko babi travail ya mutoki ya mutu yemoko vraiment et ça la kitoko makas en plus et botaka ba fruit tala ba fruit et boti famille Libota. Voilà, merci beaucoup à la maman chérie maman Claudine Bokatola, maman José Loussadis, maman Chantal Mukendi, Yannick Bolunza le DG Yannick Bolunza vraiment ya yo yango wana tango lela kalela ke sala nga kitoko te vraiment lelo na fandaki na kanisa ki yo Yannick Bolunza ya yo yango wana mon vieux Serge Vita, les bijoutiers, Babi Solo, il y a Orthotique et Serge Vita, les bijoutiers. Merci beaucoup à mon habilleur chéri Paulette Lissou, paquet Dieu vous bénisse de Kinshasa à Mwanda Lissolo, il y a Podium P Lumière, et Zakabongo, ingénieur Francis Ngolou, voilà, bien Kazanga, to comme déjà Nasuka, tango qui déjà na tangi bakombo et l'accéléré to komaka Nasuka, il y a émission na biso, il y a lelo malobe pa na yo dédicace ainsi que ba salutation de mes. Merci beaucoup na yo moko IGF. Voilà. Chacha. Et mon asuka ba songi ngelo na koloba kaka ke madame Belleville anyo soto anango. OK. Madame Belleville eloko moko te ba ko yo fingo madame Belleville o eko bata misa madame Belleville bimate. Aozaka Poutine otika toujours Poutine. Voilà. Merci beaucoup Nariana Solé otozane vraiment awa un grand merci à Jancy Mabana. Et pourquoi pas Messi babi wana vraiment muto asala propagande nzambe au kokaete posoko yena maramba wenge Messi azawana muto alobelaka wera la bouche du wera donc quand merci parle tout le monde s'atterre bon c'était yani otonaka bolo bat ba corriger voilà. Et merci beaucoup na mon mauvais propre Jean-Paul Kapinga motema maman Nasi et mauvais propre Tito da Costa. Merci beaucoup à Jana Banaka ya motema Rodrigue Bangala na Italie. Mona bata papa la biso Gastino et maman la biso Choba ya Jordan ya bino yango wana. Merci beaucoup na Jenny Lema Aquarium qui est à Congo 10 fois belle ya Sarah Lema. Jenny Lema montre-toi. Jenny Lema Aquarium montre solara bien le quoi Jenny Lema zate. Faut boire kakaï na yo. Ozanga rouge té. Jenny Lema. Ozanga babiloko la bisa voilà. Jenny Lema fin et moto na batinyo to balingaka biso bino maso inzamba zongite. Voilà, merci beaucoup Ariana Solé, na caméra Exode Bikebi, voilà la présentation des canaux terre que le babongo liboso zaki bongo ngai oyabino chance si yana la Cléopâtre moi est-ce que la solution autrement dit IGF. Voilà, ceux qui bossent l'émission beaucoup bien à la 089 155 28 36 là c'est mon numéro WhatsApp plus 243 89 155 28 36 wabi abonnez-vous massivement ko bosana ko activer cloche té pona yango wana nde e ko à chaque fois élément à biso kokota et comme on a téléphone locola notification. Voilà, restez toujours branchés, c'est récimenté, collé, scotché sur notre chaîne GI ainsi que moi Nasuka, il y a famille Libota officielle. Quant à nous, on dit au revoir. Au revoir.
Votre Mayele 24 heures sur 24 heures. S'abonner na yo et on consomme information ndenge et sengeli. Yabiso na bino 24 heures information ya culture na biso kaka awa na micro libre et pas ya Jemima Ibele.